makamona aloba makamko ka sala kilo jour ya ebembe na ya mobali ne ngoyo siko mbongo papa masumu ayibi ale ya yo siko mbongo papa masumu ayibi ale ya yo yo zalaki na preuve yaka na ba preuve ozolakisa ke papa masumu mbongo na nga yango yo nga lokwa nga na bomaki mobali na nga naza na besoin mbongo na nga boye olobi yango ti toza na bato nga kufeli mobali na nga lelo lobi na sali 62 émissions na kufeli mobali na nga lelo akoti na sa mabele lobi na tongo na sali 62 émissions soki combien d'émissions pona na poto bana ya partout tokosanaka te tokosaka bato te tokosaka public na biso te. Premièrement nanga zwana moi entre parenthèses ya makambo yo le kaki entre bana poto na ba artistes et comédiens to mekana ko éclaircir eloko moko. Les artistes comédiens baza ba mendiant te ndenge lobami to sala musala na biso. Bible écoute batuba oyo écoute batanga mingi ya balobaka l'ouvrier mérite son salaire. Donc na kendaka cop mo na bureau te na kendaka côté kanazando te cop nanga eza micro na caméra. Donc so na simbi micro nanga ke fan nanga mo boneti tinaka bongo aza mon sang. Abenginga mama non yo kate mutu moko aza koto aza poso bwaka ye moko totina solo la ko kabite so lingi ndeko nanga bwaka yo tina autant donc so mutu adanga na bwaki yo ce n'est pas dit que na sengi yo naza mendiante te na sengi droit nanga o pesa nga yo fele te soki na bwaka kayo te omoni mutu apesaka mutu na intérêt mutu ana monde ya intérêt et comment na ba domaine nyonso ngai ne naza pona survivre eza musala nanga yango nde osaki mafatala ta mwa pantalon jean yango nde kosaki na cha mwa perruque yango nde kosala boye sikoyo yebisanga tango yo ye artiste bwaka ngai na bandi kaka maître Guy chinois motema ya mama Sandrine Boluku lobi nango batu barubi oh ndeni li pape kata na boye mobwaka batu moko boye bon musala ngo ya yoza na valeur te apparemment nze musala na biso za na valeur te po musicien na yo kata bwaka mutu na nyongo bon ça dépend relation pe to rectifier ma mususu ça dépend relation netinga ndeti tinaka bongo na ko bwaka pa pesi nga mbongo te na ebike na ko za na problème moso na bengi tina asunga nga pona yo na bitu na monde intérêt parce que neti neto za boye biso ba artiste netinga koloba ken boye na bato mususu oyo ezaka ki libanga nani nete bezaka kindeko ata kutu na tie bato nanga ya mabanga oyo ya mbongo mais omona mususu bata ya banga ya mbongo ave bima ya bimi déjà ya bimi donc ça spontanément on sait na kati no poza muntu la kana olamkana kana alors ba ya Jisen Nzengo papa na bo regana kata Paris un homme le plus sérieux donc nazana ko za la buvandi kaka boyebi ke na bo ya Jisen na bika talobi na kuna libanga la ngai pola te na olela ngo kaka maître Guy chinois na ngana loba mama bata poto nyoso te ba réagissa ki bongo ezala ba oyo ko certaine te bazala ba kota rendre na batu oyo ba réagissa ki bongo et puis ndenga zawana eza na ko bani mutu na mutu sana ndenga ndenga zula kama kamuna ye mutu na mutu sepeda kiteke na titi o biso to afisha ki luna basa libre ya ko sepela te na titi to nini ko to sala ki ngai nazo boya ki angote mama na oboya te ba resona ki be barba ke s'il vous plaît sepela ka te na titi na bindo c'est ça nga na oboya te nga problème nangeza to mélangeaka makambo te pourquoi kozwa loso kosangisa ngo na madesu saki moko basangisa ngo soki ebeli po balia mais pourquoi madesu ya mubesu na loso mubesu bosangisa mbozi masangu na madesu botie saki moko non soki mutu aza na compte à rendre na mutu leka na teva minata osakana na ngai te oza mama yebisa ngai penaka nde toza boye mutu moko boye mama oliva bengi ya oboya yaya mutu oboya za te et puis ndenge za na politesse na ndenge za so mwasi ya mukonzi atelemi to mukonzi atelemi yo za na droit ya ofanda te wana droit ya ofanda te mwasi ya mukonzi azobina yo telemi na logique on dirait ezaka impolitesse te bon tozaki na matanga mais ba artiste toza na eleleli na biso tolelaka na ndenge na biso sikolo kwa toza na makambo na neti makambo matanga ya shiko efingisi ba artiste na façon moko tu peux pas voir l'idée
voire même na basi na biso moko to bali ba manquer biso respect kaka pona makambo ya matanga ya Chico mais lelo oyo soki na ye na ko lobela makambo ezo leka na ebite non to za no bato nga ku fait mobile na nga lelo lobi na sali 62 émissions na ku fait mobile na nga lelo akoti na sama belé lobi na tongo na sali 62 émissions soki combien d'émissions pona oh c'est que moutonga za na valeur te pour mobali nga papa bana nga so akufi ngai fatu na keno na coutume na biso baluba hôtel maté bano vande makono tout droit so que sengo sala 1 mois so que sengo sala 2 mois il faut la mobali na yo il faut la mobali na yo yaya na pesi na mekelo bano likambo oyo zo ya pakalowe asala ki pakalowe alobaki naza na katikati na côté mutute bana poto bana partout tout ça non analyse est-ce que pakalowe aza na mot à dire na kata famille à Chico pakalowe peut se décider à faire quelque chose sans l'accord de la famille hein ce qui pakalowe asali atangi nini c'est que ça oyo e comment mi biographie na ye parce que biso to sengi biographie ah maman Aminata mwana no biographie biographie mwana ngeza autant c'est qu'on ngai fatu qu'est-ce que j'ai à voir pour na kene ko changer biographie oh Aminata pesinga pour na mwana na ye et maintenant qu'est-ce que pakalowe azo sala na likambo oui bien botika no pe maman livre tranquille ko botika no pe maman livre tranquille aza pe na oya ye pe makambo na mututo komo sakana pe na maman ngolo kola komi jouer na biso muto la lamuki maman livre fait fiant maman livre fait azala makamso sata muninga na binote amuninga na binote oh nga mobile nga kufina banana ga mama lopango mama ko kaba na ndama bete lopango ngazo senga to senga lopango on a disconvient pas lelo maman olive to tata maman olive te bato moté malamba zebele o ba cause bazala rapé ba pesa ka balinga tan so balinga balo ba ko mona mangote akolo ka tam sa sombela ta mabele moko bo pona bana mako somba ka pona bana no mi baite parce que Chico ça bana belé oui pona belé mais yo na matanga yo moko no koko o vani di kola pour demander soko monika honorable aye osaka papa ngana vota ki yo komi nezo yebana te o vota ki na mwamba o vota ki place nezo yebana te so monika honorable moi maman na oloba makamko ka sala ki lo juro ya ebembe na ya mobali ne ngoyo maman na oloba yango ngana mona na misu na nga mutu ta yebisi ngai koko so ke monika honorable papa ngana vota ki yo oh qu'est-ce qu'il y a à voir na kati wana yo vota ki kotika ngate pardon vers pesa na maboko na nga moko ana sens te so monika mutu papa ngana vota ki oh finalement vota combien de députés au long to ça l'émission ba tout balobi après li wa mobali na yo est-ce que ba comédien ba ki comment na yo pour pas peso quelque chose wanga nyongo nié mais ma fa alobali kamo so ba kenda ki toté parce que ma fa ba kenda ko bandeko eloko ezoka musanga parce que muto akufi lelo car le même lelo wana yo lingi ba ya ko luka yo non déjà na nous biso ba to travail qui na protocole totikala ki wana ti po biloka batu ezala ki wana bana poto bana partout botala ki matanga ya Chico bomona ki organisation bomoni combien esalami wana likamuneti ya mbongo maman Olive apesa ki mbongo balie mama za zobater c'est une femme intellectuelle aza mwasi mutu esalaka amoni bakawanye bimie belé na ba ezaka ba artiste comédien partout ceux qui maman leka ki apesi mutu mbote et faut ba déformer ngo ke ba ya ki ba yiba ki ba nini oui maman tali abino pona makelele ezala te lokola maman malamu aluki acha kimia tous les deux côtés maman azwi mbongo na ya pesa ki maman Olive pesa ki mbongo $10,000 pona kolela ndeko na biso Chico. Mais condition ezalaki ngai na tie mutu wana bosala na ye makambo ensemble que je profite de saluer maman Angèle Kanam tozalaki ko travailler na maman Angèle Kanam na Dafeza voilà donc ce qui bokei botuni eloko boeza combien eloko boeza 100 toye tokakoli otoni mama toye boye yaka mama ye moko ya asali bino bozi facture bozi sikoyo ba yiba mbongo ya mama na sens nini tozaki otambola accompagné na petit frère ya Pululu la nani Mwalim tozaki otambola na Mwalim
Mwalim azawana bino bato à internet le quoi bolinga boyeba makamu. Allez chercher Mwalim. Botu na ye. Tokendaki na Mwalim tokei gouverneur abengaki biso hôtel de ville. Mwalim était là présent. Ayebi combien gouverneur a pesaki, ayebi combien gouverneur a lobaki, ayebi nini elekaki. Ba dépense tout. Et loko moko te échappaki Mwalim. Parce que Mwalim ngaza zoba amona ba oyiba mbongo yaya na ye ya matanga, alobelo côté na famille na ye. Hein maman Mwalim aza na ebiti etala batu musu baza ba impoli franchement baza vraiment ba impoli après matanga pululu zela bébé tikali ko kende sou pas kokoti tango to silisi matanga on était obligé à koluka ko encadrer biloko et tikala ki ba sala ki ke ba misusu ba kende cimetière te ba misusu pe ba zakile ba moyen ba transport porter neti biso batoto zaki na kata protocole on pouvait pas bouger présence ça qui n'a qui paye to zalaki wana na bato ebele to ne kota biloko et après toi qui kosa la réunion toi qui kosa la réunion totali to sala ki dépense boto zongi saki boye mukio etikala ki tala botika papa masumu tranquille ko botika papa batu azape na bana abota pe bana ope bazaba intellectuel azaka puna na bino te soko lelo la muki olingo manquer papa mafioto olingo manquer papa mafioto mais vous êtes des impolis bon banda théâtre lelo lobby bon mibali na bino babandi théâtre lelo lobby to papa masumu abandaka biso to bota maka déjà papa masumu atika lo gérer mbongo te atika lo sima bon te bandeka ko pesa ordre papa to ngito sala bo ça va bosani bosala papa to ngito sala bo ça va bosani bosala siko mbongo papa masumu ayibi ale ya yo zalaki na preuve yaka na ba preuve zo lakisa ke papa masumu mbongo na nga yango yo nga lokwa nga na bomaki mobali na nga naza na besoin mbongo na nga boye olobi yango ti chiko atiki bana ebele ba maman ya bana na ba compagnie ki bana na bango mona kolela na bango ensemble siko lelo soki eloko etikali 100 francs tozo 100 francs na nyoso to pesa opo yo za minata bako pesa koko emote po yo kam to boti bongo bana nyoso bayaki na baza bantaba non aminata yo zo 50 francs pour na mwana na transport okende mambweni yozwa boye mama o amemaki shiko na libumu ne pendant 9 mois pasi o mama na za nango msunga na yo toza na ngote le prévenu botala ba vidéo bo mona attitude o mama na zaki nango ngai banda corps ebima timu ko bakundaki na tikalo mona mama na place olo bata malonga te a te présenter mutu soit pesi mbota zongi kana se elle est tellement affectée elle est donc azana souffrance yekutu mama boti mwana mais soki batuni azoko kolobate mais yo moi si to kufeli mobile na sawana na kwa tena liburu te honorable na votaki yo kotika nga boete honorable na votaki kotika nga boete o swani si batuni so bazalaki wana likolo bana na ngai basanga na bana sikote na lingite comment ça fait tu me balungi na mama na ye na boyi mwana moka za pase ko manga bandeko ngai boyebinga na makambo te conseiller dis boy binga makambu ya loba ote kena vana na banda loba boy ezaka na makambu le kara bona batukutu ba chroniqueur ba yebi kena ngosa ba émission te ya makambu ezanga zanga tina mais son na lobby lelo eza quand même que ya la blo mususu comme ko sukisa motema voilà comment c'est possible nga ce qui me fait mal eza na koufeli mobali lelo lobby na sali plus de combien des émissions et puis bango yemo comme dans benga ba journaliste ne ba ya ko sala na émission et puis na kata ba émission na soki lobby o tirer attention et loko yebeta masete zakara mbongo et puis bana chiko mpona yeba c'est important te o ba c'est important ba bana o ya yemo ngai batikeli nga base mobali na nga koufeli atikela nga base atikeli nga makambo nini aya peut to ça ne tata pas jouer alors ya chiko ngai na moi si le quoi yo je te comprenais à tout et surtout nous avons soit nos bien nous avons besoin de conseils mais ok mupandi le bas de collaboration à musicien aux obéta ma bé obéti ma bé tu devais avoir le temps il y a le lana no mobile no si ça matanga basili ça kamatanga to si matanga après au luki dans la place yo na mama aussi ça na batu posta ko sunga yo vraiment pour mutu mo so fandi oh moi c'est ndenge ni na mobile ya kufili lo ya banjo ça ba émission boy ata zaki na pocha okanga na ina lobelo mo boy na émission mo na tala ki balobi na yeke après matanga ba comédien ba yo tala otalobi ata mon côté
babenga lelo chiko nani collègue na bango balingaka mobali na ngate kutu ndenge za wana mobali na ngaza so ba check mobali na ngake ke pa bango bande ko effacer ka comme mobali na ngai to boyete wana soke sala mekso ya solo te nzamba za lokumu mais eloko ngana zo lela pasi wona za nini yo koko olobi ke ngande na za awa bato théâtre ba yeko tala ngate biso ma faza awa na ko ba kuti ko laksa tana ba message to na association na biso ba benga association de femmes tous a plus de 200 quelques personnes to sangisi mbongo na biso pour la fin du mois to ya kotala yo koko to bi veuve pour babala yo te oza mwasi botana yana biso yana nga pour yana biso to botana ya chiko mais abali yo te mais au moins le ko bofana kinda ko kufi na maboko na yo veuve o biso to za ko reconnaître za yo to zo mbongo to sa nini to peso siko na makambo ne to yo bimiso yo peso te so jour to yo peso le kana te pour changer maloba kasi tout net je dois passer mon on les relater va changer maloba ke te ba yelenga mbongo potana monta auto kataki auto le lokutu na tongo mama Zidane a insisté bon pesa ba mbongo to si ça fin du moto ke ne kotala moi si na biso on de ko na biso atikeli biso pona nini bo ende ko na ngai et puis est-ce que mutu nyonso ya kaka jour moko de ceux qui ont eu problème aux autres c'est la ka ba nyonso ba ya kotala jour moko te mutu na mutu azana ndenga zo bongisa mutu mutu akoloba te nazwa nanu temps après na oyeba ndeni ni okiko makambo eleka nanu mipepo eleka nanu ma chérie patience na vie patience tu dois apprendre à patienter motema moto esala ke lokote oko perdre likolo ya koloba loba ata soki ozosenga mama ngo lupango tu penses que ne sengeli oyo mama zaka lopango pe mama ngo pasa zo batin asomela ka pe bana ka oya yo botina chiko ya chiko atiki bane belé so mama osomba lopango mama yela lobaka mama tala biso mulongo chiko atikeli ka bane belé somba ta le place ngo ezala bana nyoso comme ezala bana nyoso mais ozo wela ka bana no parce que même na fleur osombi balobi ke te bana chiko bale ko bi fleur na ngai eza pona bana ngaboko eza pona bana chiko te koko mama moi makambo na oloba so na kosi bafano bazaki tout autour ya podium bakoki koloba ti bakomi oloba babi oh mais boyebi se mwasi so akufeli mobali alobaka mingi te kokota ozangi maîtrise olobi mingi ndeko na ngai mpona yo chiko wana kotina mabele do eza nango mposa tolela chiko baloba chiko ke chiko anolande toko chiko anolate bilamba nango eza mama libala na bino teli biso oyebi adage moko papa wemba aloba na nsima ya matanga ya questeur alobi matanga esilaka pa bapaya mais pa bakolo ndako esilaka te pa bakolo ndeko matanga ezwaka temps biso tokoki kosisa matanga mais yo te okokai kozwa ta 2 mois 3 mois o bakomo ba yango mois sango bakomo luka yo tokende to luka ye leti ngamba afona ngamba fani na ngana pesi bango mbote na États-Unis e bango moko basaka bato benga nga lobby po bayoki pasi na mission oyo mwasi ya pulula sali ya koloba boye pourquoi pas tomba tuna ko question bandeko ya pululu ya musala ba yoko talote te no ba yoko tala ngate mais peut-être bakoya ko tala nga sima prévenez des jours yango des jours ba yoko tala ote prévenez yango na ke musikate oyo za liste ngoyo mon liste to za plus de 50 femmes to tambongo poto ya ko tala ye yango association de basi nyonso ya théâtre femmes artistes tous les artistes ba maman elle maman oya ba responsable de tout bazar na lo ba maman ba prof yango liso nyonso so mona eza batu ba komba batu o ba tsaki ba mbongo o baza déjà en ordre eza liste na sir na to yoka souvent sa maman ya maman Zidane nenga zo ko insister que les 30 oyo fin du mois to lukato ko tala mwasi ya pululu vraiment au sali biso pasi moko neti nga bato bele babaki ko loba te mais en tout cas na posaka na loba pour mtema nangi kita pe ko matanga déjà depuis quand na sala constat banque ba commencer à dépendre retrait nga ba na sala retrait lelo nga na kokate pa et puis nga na lobelo moko toza na ba comédie pe belé ya mibali ba kufa batika basi ya na biso ta kokufa ya mundwere pe ya sonam atika pe vef na ye mais natika lo yoka te mama wana belle-sœur wana aleka na émission moko boye aloba talanga boye mama lelo oyo koko bebana na ba artiste pona makambo mbongo boye mais la vie continue lelo za rappelle kamubo bato raisonner te photo benga pe mama ya veuf ya na monene kingakati
tobenga pe vefa mundweri est-ce que na façon ya boye yo lingo kabwana na ba artiste na façon moko ya mabe famille ya pululu baza famille obabotela ki mobali oyo ozana relation oyo kotikala éternel banda na kati balobi avant ya koloba faut ko tourna ka langue 7 fois au raisonner de quoi je suis en train de parler. Est-ce que lelo bana wana okozana besoin batata mwasi na bangote okozana besoin bakoko na bangote okozana na besoin nini te ndeko ngana yena nga kutu kokota makambo na te parce que za mamna bino ya famille mais ngana yeka po na komo mona po mupepe nini hémorragie oyo komi koleka eloba ta na din luma ya mafa bo loba te po nini mafa bolo bate po nini papa masumu azana bana azana famille azana babokilo bana caméra mona ba message gene matela biso azana babokilo azana bakoko message gene matela biso nasi bomona alobi mbongo ya mwasa lulu yango ti fin du mois suka le 8 donc on pesa mbongo yango gene m'a insisté. Merci Aminata. Donc je disais papa masumu wana akomi nini te lelo ezaki yo boye na kati ya organisation esali su papa masumu ye moko te tobaki papa ba fingi yo mingi mieux vaut sala cohésion moko boye entre yo na batu peut-être o bango bamona ke bangonde to sa musala to travailler na président Fiston Saïsaï Pakalowi Belcanto Oxygène Zouzou Zidane nani encore bazaki belé nga moko y compris Orly Ginola to zalaki wana est-ce que tout na bango papa masumu simbaki mbongo na yo lokwa mbongo ngoza ya yo poso déclarer on te le baka eza ina mbongo matanga pour nous te mbongo na yo est-ce que papa masumu simi mbongo na yo parce que hémorragie comme okende mulai mutu so amonika moi lika mo se salami ale oleki mbango fingi pa masumu moi lika mais non azana famille to respecter et puis botika kotanga tanga comme maman olive na buzoba botika kotanga tanga comme maman olive na buzoba aza camarade na binote oh poni ba impolitesse mo besoin na cadre te so fadika maman olive ngai boy mais non ngaso na zaki yo ko conseil no peso so na zaki yo ngai nangana bandolela maman olive na koma bana ya pululu tous les 10 maman tala mulongo pululu antiki na sima maman tala pululu na pesa exemple tena lo ba wana te na pesa na wana kutu te po wana tamso bembe ko lia pe déjà tamso autant se sili mais maman tamsusu encore lukela bana na ne fils kata mabele bana batika na po baza papier baza reprendre basangana na bandeko na ye na bandeko na bango mais yo moko déjà dès le début au kabola que bana ngai bango basala ba maman na bango et puis on ndoko na ba ke basala mibali na bango oui bakabona na suka fa baso bibali na baba boko na bana bango yo beno kabona suka ko soka mbalo tika bango te on se mbala il ce qui est grave au bout de perdre mobile na yo ressaisis-toi vanda kimia tika nzamba lobela yo tika pardon bébé tika nzamba bundela yo ce qui réellement toi tu vois que il y a de margues partout ba loko moko boy mama nzambe ba benga ke mobali ya basi ba kufela mibali na papa bana bitike nzambe wana abundelo na bande nyoso po muta mokili lelo ngana kokolia na ngambonga Aminata lelo na lobi Aminata opesa ngote kei na passé simple mais nzamba lola so yoki kolela na ngai Aminata salinga boy nzamba ebinde nya ofuta Aminata tika nzamba futa bato yozo mona ke balembongo no tika nzamba futa famille oyozo mona ke ba nini boye parce que tango loba mingi mokilimba moyo ko mobaye ça c'est quel genre de femme akufeli mobali à 8 ans ya kofanda na 7 ale la mobali na ye à 8 ans ya o déclarer maman Oliva Somba lopango pour artiste tout bakufa maman Oliva ebe bangote mais ya yo kaka nelo ko eza spécial faut maman Oliva Somba aza rappel na famille botika pota maman batu buzoba botika rappel na ko pota botika maman Oliva avant na non pe kimia ezatele soko la yo lamuki oyoki mutu pasi mama ka kyokoto ola yo lamuki linu pasi mama ka kyokoto mais non bo rappel na ba famille o tout rappel na ba famille to bima na ba nzete soka osala ngo eza pour la bonne foi na ye motemo nzamba pesi mama na tala mutu eko kaba babota mana ngo mama Oliva bota mana ko kaba
pour na niveau ba humiliation au biso ba otozo pesa kaye butu midi moi azaye mutaza soupe mbe na biso te franchement mais so zo sala ngo zo tala na mesana déjà na bolingo na bolamu na kokaba na nini lelo biso ba artiste toza mal répété on est injurié partout Bellevue ala leli libabe a on dirait yende mutazwa ki apesa ki chiko maladie ba fingi mwana batu na ba sorti nyonso Bellevue fingami ya kotelema ya kongunza ma ya kolala oui on accepte maintenant toi oh yo pendant des fois l'exemple biso tozaki na ba exemple ma beto binaki biso tozaki exemple ma beto binaki na kingakati ma belle biso zalaki poto binaki on l'accepte peut to sengi bolimbisi na bana poto auto lesaki bango par rapport peut-être ya comportement na biso moi je t'ai pas là déjà mais je le dis au nom de les artistes to ndimi ma belle na biso to accepter yango to sengi pardon po bolinga ki to za na attitude ya matanga le quoi ezalaki te sikoyo yo koko attitude na yo attitude nini opesi biso parce que ceux qui nga na koko bina nanga mokili kolo ba bon eza nango relation musala